abimi na façon na moko abimi tende batoso ota abimi na voix ya Dadju non abimi na voix onzamba salele voix ne alobela ka force raté nzamba sala ebongo il s'appelle Riska, notre artiste musicien congolais. Il faut qu'on applaudir pour lui. Je ne bête ma cela risque ça la gamme bien. Aïe t'es pas kokana fali. Aïe t'es pas comparer na inosbi. Aïe t'es pas comparer na faire ende batu bazoloba. Tozo mona c'est comme si oyembi désolé koleka ya héritier. Non la team wata mbote. Je te vite le désolé parce que ayembeli ba cœur blessé. Ba mitemo ezoka ya basi bo désolé bo limbisa. Ayembeli mibalo bakota butu nakata désolé. Tout ça moi ba prière, surtout ça na yango te pour mbongo to pesa te mais to soutenir ye. To quitter sa musique n'était mais to linga to matisa Riska. Ande kona biso congolais. Abimi nakata musique congolais donc moto abimi déjà musique nezo yoka na déjà. Amout, oh, faut qu'on applaudir. Topé sa chance. Tous les attaques comme Maka loko la fali, toi comme loko la ferre, toi comme loko la wata, si ma te kolba. Non, garçon, on a vraiment non. Topé sa chance et si ka auto moni non kimeza. Topé sa chance. Riska est auteur compositeur. Cela veut dire quoi? Yemoko mutu a composaka. A sombaka tepo na monde lelo to mona bat bazo somba musique ya trop. A sombi pananga peut-être style na komana musique. Aye to sololi makamba nkwala. To sololi nga na pesi ya pesi nga retour ya eke bongo. Mais Riska yemoko azwa ka temps ya musique na ye akomi. Oh jeune garçon en Europe, en Angleterre, qui est européen, qui n'est pas désolé tout en français. Oh, il y a un Congolais na complexe, inquiétant, Congolais na complexe, ne ma bien ma casse. Moi ma parole, hein, moi ma parole, moi mélancolique, moi papa mbazana ngok, fukufia zana ngok, car ma pas bimisi donc ça les grands garçons afin d'abouler comme compositeur. Afin de composer, non, et si qu'on a ok, mais idole a été pour 3 personnes à la tangi. Surtout bito 5 savants au pèse à mon côté. Risque Azana idole na niva Congo. Surtout bito beta moi tout ce que n'a côté voix na eh. Tant la voix Black Panther, un homme Black Panther à Télémisquois Zoemba. Mais la minutio risque que ça concurrence na mototé. Aïe, surtout ça, que ça la concurrence n'a mototé. Il a dit, je suis venu ici pour dépasser et nous pour faire la concurrence. Tout comprendre, t'as la degré intelligence à moi, mobile. Désolé, il y a Riska, et ça désolé, il y a héritier Watanabe. Désolé, il y a Riska, et ça remix, au bozo le bakana, abeti remix ya Wata. Non, abeti remix ya Wata, s'il vous plaît, les Congolais. Bienvenue très chers internautes, Babi, ici c'est Idéologie TV, David Wembe, avec votre fidèle présentatrice Célène Bo, fait à autre m'appeler douleur plus qu'inquiète na bango. Babi le toza Babi affaire à Kamoko Babi c'est toza belé partout dans le monde, partout dans le monde Babi surtout ba Congolais toza partout. Congolais toza partout dans le monde. Donc la France que nous écoutons Riska babi Black Panther moka bimiana Riska oh tozwa idée babi monsieur baza Congolais non mtazwa idée ça la Congolais nzambe kande mtayebi vraiment je sais pas quoi dire pour autant mobile Black Panther autant les mbiji OK bwe 1m85 combien nzamba bomo te que ça nani Congolais allez nani musicien non vraiment Riska ko sala biso boyeto tout ça là oni ata ba parents Riska bo sala ni bobo tapene mtabongo ya mbiji ana nyoso Black Panther sans plus ndeko David Wembe Black Panther Zambalo vraiment na bana repesa d'abord merci à tous les abonnés de Idéologie TV. Merci vraiment à Nabalanditou et à Idéologie TV. Merci à toi, Gordon Michel Tand, alors repose de la confiance de quelqu'un. Merci à toi, David Wembe, pour la confiance au person dans la journal Lelo. Merci à maman Nela. Merci. Babi Léo Tolo Bela.
moko ya biso ba artiste congolais mais il vit en Europe. Na kombo ya Riska. Riska, un artiste congolais né en Congo, départ à Luanda, à côté Europe. Europe kuna Riska Koli a développé talent nae a comprendre non nzamba salanga bisika obisika ngoni musique abwaka miwana vedi yoka bassin musique épais ça fait 3 ans déjà Dakar a marché. Riska avec 4 titres déjà na kati ya marché avec Gio tu comme on est sur Bawa avec Maxi bénéfice que tu as eu des jours passés déjà yango yo tu es comme on est sur la chanson o ememi batu na kati ya polémique désolé to comme à côté ana qui est Riska hein les abonnés de Idéologie TV qui est Riska je vais vous répondre ici. Riska est un artiste congolais. Riska est interprète. Riska est auteur-compositeur. Cela veut dire quoi? Yemoko mutu a composaka. A sombaka tepo na monde lelo to mona bat bazo somba musique ya trop. A sombi pananga peut-être style na komana musique. Aye to sololi makamba nkwala. To sololi nga na pesi ya pesi nga retour ya eke bongo. Mais Riska yemoko azwaka temps ya musique na ye a commis. C'est pour cela to bengi auteur et compositeur. Yemoka yembaka musique ne yemoka composaka. Featuring, il y a des featuring aussi. Riska, il est aussi arrangeur de sons. Quand on dit arrangeur de sons, azalaka tout le temps na kata studio nae. Azana pour arranger musique nae. Les abonnés de Idéologie TV nous massivement, beau s'abonner vraiment massivement. Na kata chaîne YouTube, na kata chaîne YouTube il y a Riska Music. Bon mona yemoko na kati ya studio nae ndenga arrangera ba son. Un bon artiste, pas de polémique avec tout le monde. Donc, bah, il y a les polémiques, surtout ça, il y a désolé. Mais et ça, si je suis un photo, poisonner mon tabongo té, ok, n'est pas bon té, pas de polémique. Donc, marcher na kacha musique na biso. Talaka babi, moi, moi, coller na niveau photo. Un bon garçon comme ça. Les bons cœurs, ils appellent la bonne apparence, comprendre. Bon cœur, ils appellent la bonne apparence. Pour Riska, bonne apparence, bon cœur. Alors, bah, très bien. Donc, babi, différence pas bêtise du père que c'est une babi bêtise du père ça l'avait par na carte éducation mutuelle pour ne pas dire des blablabla. Non, Riska donc bêtise tu comprends peut-être non garçon atanga. Garçon pensa non azo éducation ba boti azo éducation ba boti vraiment faut que féliciter mutabongo. To paie sa chance na Riska, to paie sa chance force prière pour lui et ça les grands garçons et ça les bien fort. Aza ndeko na biso congolais. Aza ko évoluer musique ni na polémique té azo ça la musique nazo marcher nango na ndenga kimia désolé et na polémique tout tambolé quelque part na vie na ngai wembe to ba bat ta musique a désolé oh etini biso le télé kanisiko oh jeune garçon en Europe na ndenga to ceux qui est européen to kinini ayembeli biso désolé tout en français oh il y a un Congolais na complexe inquiétant Congolais na complexe ndé ma be makasi Riska donc félicitations pour toi hein. Vraiment et là mon cas mais le bisi tout le peuple congolais bon ce que ce to bito beta Riska de micho bimise biso nte momoko be pour azana yepe azana idolité mais alobi bien ayoka ka trop de Kofi trop de papa wemba trop de karma pas est-ce que zo moi inspiration quelle c'est moi ma parole hein moi ma parole moi mélancolique moi papa mbazana ngo Kofi azana ngo car ma pas bimisi donc ça les grands garçons afin de bouler comme compositeur afin de composer non et si qu'on a OK nango mais idole a été pour 3 personnes na tangi surtout bito 5 ça va on topé ça ta moto mon côté Riska azana idole te na niveau Congo abimi na façon na moko abimi tende batoso ota abimi na voix ya Dadju non abimi na voix on nzamba salele voix ne alobela ka force raté nzamba sala bongo il s'appelle Riska notre artiste mission congolais il faut qu'on applaudir pour lui je ne bête ma cela risque ça la ngama bien pour des grâces à Leli en plus elle est capé na Luanda to bosana te to pe sa chance to c'est la ta comme ka lokola fali to comme lokola ferre to comme lokola wata si ma te kolba non garçon on a vraiment non to pe sa chance et si ka auto moni non kimeza to pe sa chance to ça moi ba prière ce to ça na yangote pour mbongo to pe sa te mais to soutenir yé to quitter sa musique n'était mais to linga to mati sa Riska
ande kona biso congolais abimi na kati ya musique congolais donc moto abimi déjà musique nezo yokana déjà amutu o faut ko applaudir amutu autant sa prière tu es pe na mabonde non ndepo tika libota na mabonde non et ça les grands garçons ça les bien na pesi merci madame Nela na pesi merci na boss Bruno partir luka pa babi les poches de Gaos Kebe na pesi merci na balanditu ya idéologie TV na pesi merci na baotu bazolandanga soutenir Riska et ça biso bien et ça les bien et ça les bien ma casse et ça les bien ma casse pour zapper le col ba congolais mi suspecté et ça les bien ma casse quand on aime ça mona sozo kumise boya nazala nanga déjà bongo ye moko azoloba so bo soutenir nga et ça nga bien na ozanga te ko na ozanga te ko remercier bino to c'est la télé bito mona na Zénith simatologie et risque boye to ça une émission non to lobele en tant qu'asa vivant babi to pesa oya biso en tant que toza vivant et ça bien ma casse surtout bito beta moi tout ce que na côté voix na eh tant to lobela voix Black Panther un homme Black Panther à télémisco azoemba. Moi j'aime les musiques de Riska na la musique n'est fort mais nga elle est désolé na la musique n'est fort na si na voix na fort et ça nga ma bien mo boye et yemo pas lobaka je suis amoureux des femmes. J'aime la musique mélancolique. Parce que biso bastolinga na biso pe musique mélancolique. Et est-ce que tout le monde na garçon moko boye soit bête ka pe musique mélancolique. Je t'invite le désolé parce que ayembeli ba cœur blessé. Ba mitemo ezoka ya basi bo désolé bo limbisa. Ayembeli mibali ba kota butu na kati ya désolé. Ayembeli mibali ya distraction na kati ya désolé. Bo limbisa, bo pesa chance. Désolé, donne-moi les chances. Et ça là est bien. Mais la minute risque que ça concurrence na mototé. Aïe surtout ça, que ça la concurrence na mototé. Il a dit je suis venu ici pour dépasser et nous pour faire la concurrence. Tout comprendre yé. T'as la degré intelligence à moi mobile. Hein? Ba peso micro beta bla 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 na micro na leki yo. Oleki nani? Oleki ete ya lobi bien. Na leki mutute. Na kokani pe na mutute. Nazo sala pe polémique na mutute. Mais na yé ko sala différence. Na yé pona dépasser. Na yé pona zana se sentir que non naza likolo. Ayé te pas kokana fali. Ayé te pas comparer na inosbi. Ayé te pas comparer na faire nde batu bazoloba. C'est comme si oyembi désolé koleka ya héritier. Non, la team Wata Mbote. Na numéro 10 Xavier Lopez. Mbote Rola Gucci Goga Wata. Na pesi Mbote ya Gigi Arabiola Mbote. Mija Majona de Bijoux Selemani. Babi a été pour faire la comparaison. C'est de blablabla ya bata mokilio. Donc bazana biso ba congolais te lukaka polémique. Nako le kapé wende na lekiti. Baba chroniqueur ça ba luka babitumba na kati ya presse non. Nako le kapé kandi na zaka boyego. Risque ndeza ba l'équipe d'adju risque kapé ndeza ba l'équipe fallait risque mais je suis pas là pour ça. Na zawana te pona yango. Babiso moni moto azoyemba ne is good et le banango ne la image is good faut qu'on paie sa chance. Faut qu'on paie ses chances. Désolé, il y a Riska, et ça désolé, il y a héritier Watanabe. Désolé, il y a Riska. Et ça remixité. Au bozo le bakana. Abeti remix ya Wata. Non. Abeti remix ya Wata te, s'il vous plaît les Congolais. Abeti remix ya Wata te. Abeti désolé na ye. Il découte ya Wata ça l'a été, mais il a dit ayebi pe koyemba désolé ya Wata. Et non que ne pas bête désolé wana senga ka zwa ide pa Wata azwa ki ide wana pa Wata te. Natana ba commenter ba tunsu ba lobby ces garçons là faut chuter ce qui nini na afana na ndaku mambebele belana afana ndaku mta azana vwana malonga bongo afana ndaku ndeni mutazo sala musala na ye donc babi eloko ba force ke ye banaka au garçon yo ndo sa be falo fa no tananda continuer betide non de lobby aza étudiant est-ce qu'au niveau il a dit qu'il est étudiant na minute tu atangaka azana nous na bande l'école azotanga falo fanda na nous kuna continuer aussi sa betide na yo que na musique ya monde na ote musique za monde nete na ndeni so yo monde za bwena nukutu wana esprit mabe mutu anketo
comment il y a musique à mon nez? Congolais tout ça bepoani. Congolais complexe ma casse bepoani complexe infériorité ma casse Congolais linga bola ma batute. Congolais linga ko bongate, ça ma bé. Au monde de qu'on a avancé, pèse chance, pèse force. Et ça les grands garçons, et ça les bien, et ça la yomo peut de plus en plus bien. Au monde nous avons développé de celle ma bonne élite et que les beaux et simbats. Nous les Congolais nous sommes comme ça pourquoi? Et sopaka. Pour nous vendre on a besoin de côté en Europe, en Amérique, en Asie. Tant d'ailleurs tout le monde YouTube en wana, tout le monde de on a besoin on bandela tout le temps. Bon s'abonner massivement na kata chaîne Riska Music et que ça là est bien. Bon qu'on retrouve biloko ne ya belé. Net chanson na ici bino bénéfice max. Bénéfice max to ko tala na kata bénéfice max na landi yango moi muke ko tika 2 jours passés. Alors beli be ba commerçant na kati. Bénéfice na bino ezani. Surtout ba to ko na kata monde chronique presse. Alors beli ba chroniqueur. Bénéfice na bino ezani ni kolobela mabe ya bato. Bato ba portaka ba faux bolingo. Bénéfice na bino ezani na kati. To beta bien nous les Congolais et dont nous vivons. Et dont nous vivons. To se soutenir. Ça nous fera de bien. To se soutenir et au sala biso bien makasi. Ça sert à quoi qu'on fasse moni muninga zo développer nga silène naza a yo mono nga silène nga zani ana kunda bena fine olingi no ka nga na bimate olingi no ka nga na bongate oyebi no pende nga na bandelité melingo finanga. Ça sert à quoi? Complexe d'infériorité congolais changer mutema bongola mutema ça te fera du bien et que ça les grand fille grand garçon. To soutenir ba artiste et non ka risque ba artiste na biso ba mpère ba mwanati ba bandaka te na mbala boni to ko benga se meki te ba bandaka la mais le ko la soutien za la ki te menza ba toucher mutema moto moka sa nini abimisi bango comme production talelo ba mpère ba eli suswe nini to salité pour le risque za la boy nini to salité pour ba nombre de vie o idéologie ti va za na ngwa za la boy na ba boni onyo surtout nini to salité hein. Ben ba uti wapi to talaka rétroviseur bisika to uti so ile nzamba toucher mutema no po aider muninga aider et ça leur bien et ça leur grand fille et ça leur grand garçon to soutenir ndeko na biso congolais et ça la biso bien et ça la épée bien to soutenir na koyoka musique ne risque na bi bien risque.k et ko ça la est bien YouTube na Riska Music. Ceux qui te s'abonner, te partager, te yoki, te savourer musique. Babi avant que juger meka. Yo meki to zoa ko juger mutu. Yana sens te. Tant on a yo kaka nzembo ya Zio. Natali titre Zio netala ah mais c'est mo benga pe na bi kuna. Na yo ka musique ne pe Nio. Na bi est-ce que a joué titre pas Nio Tonini. Nio a un artiste américain. Na landi Zio boy na bité garçon dans la talent garçon na boule écoute tant ki audio que za Dadju ce qu'on a bi Dadju Riska Dadju ce qu'on va featuring ton mais featuring peut-être voir moko na tala na vidéo boy non étonné nga na se retrouver boy congolais le roi biso boy ça va na non faut na yo parce que bien écouter bien na écouter pour capter na yoki maloba isa na kati ya Zio na koyoka su max bénéfice na fandi na yoki désolé na yoki yango leo na tongo désolé mobimba pona ni pona aussi ça doute ya désolé bi ozo bakasa elengo remix pas de remix va changer kaka façon de koyemba mais même parole mais oza pas de remix pas eza non tokena no son mon côté maloba mon côté musicien pe yete façon pe koyemba yango te tasko kindoki na bino ki mutema mabe na bino boya kokanise na azo sala musique azo imiter héritier Watanabe le magma goga ya tembe trop de félicitations big félicitations à la polémique au tebeta poto
hein bino bato bolinga bokote na polémique esimba te bandeko na biso partout dans le monde bo soutenir ndeko na biso frère Riska abimi na ba chance na bangenge na et ça les grand garçon et ça les bien fort to soutenir et to appuyer to chaîne ma bondeli to s'abonner massivement na chaîne na les abonnés de Idéologie TV bo s'abonner pe na kata Riska music et au salabino bien salabino bien vraiment nga moye aussi len ba fait déjà na s'abonner na kata chaîne mais à chaque fois na kota kata mususu wa computador abat na zanga ka pété ko s'abonner pe kaka et ça les pe kaka susu bien belé na bisengi susu bao balinga nga sileni bao feta babi otema plein quête plus douleur na bango bo s'abonner massivement na kata Idéologie News TV babi bakamba news per sileni pe zappé na kati bo sepela na yango sus trop c'est trop na pas les grands managers de Riska Papa Mazina les grands managers de Riska Papa Mazina basala merci koza trop de merci vraiment et ça l'a bien babi trop de confiance et pas ya David Wembe Idéologie TV babi moto ya kana bangenga makasi babi masola balabale bien na ngamo soye masola balabale David Wembe Idéologie TV big félicitations à toi Papa Mazina les grands managers big félicitations à tous les abonnés de Idéologie TV big félicitations à Olga Mbambo officiel TV big félicitations à Stella Wamba Babi, merci ce que vous allez. Gordon Michel Tanda, le cœur de quelqu'un là repose ma confiance. Na pesi mbotepe merci na ba o tout ba oti kolanda biso. To soutenir de kona biso massivement. Moi de to s'abonner massivement, to soutenir pe massivement. RIS Trade Union Ka Music. To koute na kati TikTok, to koute na kati Instagram, to koute na kati Facebook. RIS Trade Union Ka Music. To soutenir ndeko na biso congolais ndeko na biso angolais ndeko na biso européen ye mokalinga babenga ye franco congo franco congo to soutenir ye vraiment bisous bye à la bye.